Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a visité Mokolo lelo mercredi 10 mars grand marché Otomisana Kobenga Zando ya Monene azalaki bongo accompagné na gouverneur de la ville Gentini Ngobila Mbaka boyeba que cardinal Fridolin Ambongo ayambamaki epai ya premier ministre Sama Lukonde mardi 9 mars na hôtel ya gouvernement. Na sport, Tepe Mazembe a gagné à Simba Sport na score il y a 2-1 na compte ya Vodacom Ligue 1. Boy bakaba détail ya baélément o ekopé samina bino na édition na biso ya mokona lelo ya magazine KNB News. O mesana kopé samina ba information toujours na lingala question continue nulle part ailleurs. Toza toujours wana pona ko servir bino. Kelongona Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, a participé à la 984e réunion et conseil de paix et sécurité à l'Union africaine. Wapi babeta ki masolo et talibongo changement climatique. Bon, on a des détails na Nathan Siat. Président en exercice à l'Union africaine, président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé à Mokolo ya lobi mardi 9 mars 2021 na 984e réunion na niveau ya ba chef d'état pe ba gouvernement ya conseil de paix et sécurité CPS na mukuse ya Union africaine. Et fongwamaki depuis Addis Abeba na présence ya ba journaliste. Réunion oyo virtuelle et connaîtra qui trois grandes allocutions notamment oyo ya président Uhuru Kenyatta, président ya conseil de paix et sécurité ya Union africaine pour le mois de mars 2021, pe oyo ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice ya Union africaine, pe discours ya monsieur Moussa Faki Mahamat, président ya commission ya Union africaine. Ba discussion etournaki autour ya kimia oyo bazali koluka eumela na Afrique, pe na focus moko sur changement climatique, pe ba effet na yango sur paix pe sécurité na continent africain. Dossier ya Sahara occidental yango pe ezalaki objet ya ba échange na bango entre ba membres ya CPS. Na allocution na ye président en exercice ya Union africaine Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a relevé ki ba conclusion sur deux thématiques oyo balobelaki na ordre du jour. Réunion et retenaki importance ya ko lutter contre ba effet néfaste ya changement climatique sur population africaine pe sécurité ya ba pays. Na sujet oyo ba membre ya CPS ba retenaki ki action humanitaire oyo ezali important na égard ya makambo oyo ezali en même temps ko lancer appel na mobilisation na ensemble ya communauté internationale pour na ko compenser na ba effort ya ba pays africains pour na ko lutter contre changement climatique pe pour na ko promouvoir développement durable. Kasi na sujet oyo ya dossier ya Sahara occidental ba échange et permettait ko retenir quelques éléments clés neti nécessité pour na ba parti en conflit ba observer accord ya cesser le fait aux qui conclu na 1991 pe lisusu ba décision nyonso ba déclaration nyonso pe ba résolution ya Nations Unies pe ya Union africaine sur situation ya Sahara occidental. Nécessité ya action humanitaire en faveur ya ba déplacés internes pe ba réfugiés ou bazali ko kima ba conflit. Ba membre ba accorda ki pe lisusu attention na bango sur nomination il y a envoyé spécial pour na conflit na Sahara. Lisusu ba adopta ki ba principe ya ko renforcer troïka ya Union africaine. Respect ya ba principe ya autodétermination ya ba peuple yango pe ezalaki réaffirmé. Conseil de paix et sécurité ya Union africaine ezali constitué na 15 pays membres avec comme présidence tournante il y a un mois. Pendant le mois de mars 2021, CPS ezali présidé na président ya Kenya Uhuru Kenyatta. Kinshasa et l'équipe partout. Nangambo na ye premier ministre Sama Lukonde ayambaki bongo cardinal Fridolin Ambongo wapi basola ki masolo ebele etali formation à nouveau gouvernement ezalaki lobi mardi 9 mars à na ville ya Kinshasa na hôtel du gouvernement basola ki nini ba détail na élément oyo. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde ayambaki cardinal Fridolin Ambongo mokolo ya mardi 9 mars 2021 n'hôtel ya gouvernement à la ville province de Kinshasa. Selon presse ya primature ou livré information archevêque métropolitain ya Kinshasa na premier ministre
échanger qui sur la question et information et prochain gouvernement. Bango batalisi que chef église catholique na RDC insiste qui sur quota la compétence éthique na composition équipe gouvernementale au Ezalikoya. Sinon il faut qu'on nomme bateau basali ko mérité et sengeli ko tenir compte na compétence et réputation ya montunyo so o kokota na gouvernement oyo. Et sengeli nouveau gouvernement et sa espoir na peuple congolais oyo umelitango mulai na kati ya souffrance. Le même mardi 9 mars l'après-midi nango premier ministre ayamba kipe ba chef ya ba confession religieuse ya République démocratique du Congo bango ba profiter qui na ko déposer mémorandum na bango wapi ba évêque ba insister que sur changement ya vie sociale ya population na maloba na ye abe donation chole talisaki na nouveau premier ministre que azali jeune pe akoki komema mo pepe ya sika ananda bato ya kala topi ba exemple ya kala te a travailler pour peuple congolais et zozela mingi epai na ye Kinshasa eleki partout pour le grand bien de l'ensemble du peuple. Rumeur moko ezali ko circuler na ba réseaux sociaux pe na minoko ba politiciens ko le que Modeste Bat ou azali président ya Sénat azali ko menacer ko démissionner ceux qui va pesier 5 ministères ou ezali clété na gouvernement ou ezali ko ya na yango ba population congolaise ba réagir na micro ya Alpha Molinda. En réaction à président a l'intérêt à peuple. Si mutu moko yena pour un intérêt particulier, président tout à fait président va rejeter. Pour le moment, peuple va la président Zolinga a décevoir peuple na été. Si vous poussez le président, il faut aller na idée moko, il faut faire part na mutu nyonso. Donc vous avez vision président, le président peuple d'abord. Donc ceux qui y a na bali que non ya banda goluka azo intérêt ya yemoko car ma président boboya. Si vous avez démissionné pour le koso na bango balingi kaka basala ka bango bazwa ka ba mususu balelaka. Wana démissionné na ye mboka Kongo mtabanda ngote. Peuple a choisi Sénat, il y a président Sénat wana. Yem tabano pe yem ta sousati. Mais pour le moment, peuple a souffert. Tout a besoin muta ko travailler pour na peuple. Non muta ko travailler pour na libotani moko. Wana ne to boy. Maintenant ya pona mokonza mboka atala nanu kaka entourage nete. Akanisa yambota ko mane bonga wana. Ba tango ba bazo bani papa lo baki le peuple d'abord. Donc le peuple d'abord ngolo ba ete atala nanu vie sociale ya bato. Bazon sous bazan entourage ne wana bazolo kama bumuna bango, bagi ne ko sama kama bango. Mais le président n'a su qu'un mandat pour tout na batonate. Pour tout un des présidents salaire biso nini. Oh la kaki biso nini au sali. Les moutons de retourner en wana. Bon, problème ya information wana nazolandela wana muke. Baati abundani mingi na union sacrée pour union sacrée ezala na kimia ba député ba déboulonner système ya Kabila wana à partir baati lukobo. Steve Mbikai azalaki nanu na union sacrée te aye ko rejoindre baati lukobo ayena désordre ya koloba ke note baati alobi a démissionner ngana ndimité ba information na eza ba information mo boye ya kozwa penana avec ba réserve ngana ndimi eloko wana te pona président nazo senga ye kaka a continuer kana itumba wana ndenga déboulonner déjà système à Kabila wa ata la position ya peuple ezandeni pona minute batu bazole la parci par là bazole la banzala biso ba locataire ba dollar eza likolo tozo futa isusu na pasi donc ndenge ba biloko wana nyonso wana naza posa que gouvernement ya union sacrée et a changé makambo belé et changer makambo belé pona suka mandat na ye to betele maboko bien to betelaki lié na arrivé na ye na koya na ye na pouvoir nana ndimi yango te baati liko bo alungwa te baati liko bo zawana oya wana eza ba information alukutanga na boyango makambu ya président Sénat baiti lukwebo soki ye azoluka ba PC 5 ministères donc comme gâteau FCC cash. Or président de la République a sali union sacrée pour la union sur la population et se retrouver pour travailler pour l'intérêt de la population. Alors quant à moi, ce qui présente sénateur Bait a monique il y a sur ma PC 5 ministères ce qui a moni à démissionner. Il n'a qu'à démissionner parce que ce peuple toi en souffrance to lingi mboka et que liboso. Ezate ke bango ba gâteau bana na bango na ba poto bazo sala n'importe quoi wana biso population to boyango so qui a démissionné président so qui ba eta longwe aluka mutu mususu ba sala élection ba che mutu mususu mboke tamboli c'est pas dit kaka gâteau bakabolaka biso to souffrir bana na biso bazo se retrouver te biso moko
tozokufa boye tozose retrouve te. Donc oyo idée oyo bakendaki nango balongwa na banini balobi te tozokende mpo na changement tosalela mboka ekomi lisusu likambo ya gato bakabola so omoni keno oke kuna mpo na gato tika na yo bato baza mpona basala mpo na intérêt population bana basala yango bachantage ya boye yango esalaki ke Kabila atika ye na position azalaki ye soki assez a dirigé déjà plus ou moins 3 fois ministre 4 fois depuis Mobutu nini et bah ça là déjà ce qui a monné en week-end là cela veut dire tokanisi ke penza déjà président et Sénat monsieur Bahati Lukebu tokanisi azana souci à peuple congolais toyebaki te azana souci à peuple congolais na minute oyo lokola azana souci à peuple congolais te oyo eza na kati na ye eza pour intérêt individuel, ce n'est pas pour l'intérêt du peuple. Basalisa peuple congolais na moi tant oyo chance oyo bapesi ye il faut bimisa mayele na ye te aza na muru ya mboka soki azoyeba biloko ya mbongo sele donc à partir ya Kabila babebanaki na Kabila ake azalaki na intérêt privé abanda koluka. Membre l'éducation, tu as que procès, il y a des tournois, il y a des fonds qui destinés à assurer gratuité enseignement, ils allaient Kokoba. Mardi 9 mars, bazalaki bon la prison centrale ya Makala. Bon na détail na Beni Mambi. Procès sur présumé détournement, il y a des fonds alloués, matérialisation, il y a gratuité, il y a enseignement dans l'école primaire dans la République démocratique du Congo et continue à qu'il sous mon colonel lobby mardi 9 mars na prison centrale ya Makala. Parmi les accusés, le directeur général et service de contrôle na ya paye, ya ba enseignant, CECOP na beaucoup c'est de l'encapaille, azalaki particulièrement accusé d'avoir détourné plus de 13 milliards ya ba francs congolais na période oyo kende de janvier à juillet 2020. Pour na ba avocat ya de l'encapaille, rapport oyo ezalaki dressé na inspection générale ya finance oyo ezako évoqué détournement eza na ba erreur ebele babakisaki que verdict oyo ezali entaché na ba irrégularité ebele yangonde ezali ko empêcher client na bango de l'encapaille à se défendre convenablement boyeba que procès à EPST est commis na deuxième audience nango pe prochaine audience ezali lobi mokolo ya jeudi 11 mars 2021 Kinshasa et l'équipe partout. Betesco ezali ko continuer ko servir population congolaise biskani no kozoma produit à Betesco bona na ba détail na élément oyo esika kosomba ezali partout tozana wenza matete oye pa distributeur na biso babengi papa succès ramat oye na wenza rond-point ngaba tozali na maman babengi la réponse de Dieu oye siko na wenza matadi kibala epa ya magasin na biso mo Betesco ezali oye siko na wenza ipen okuta mama Konde azana ali distributeur à Betesco oye siko na wenza Delfo magasin na biso ezali na kata wenza Delfo wana na wenza ya pompage kuna magasin na biso ya Betesco ezali oye na wenza ya bandala babenga wenza mula okomona magasin na biso ya Betesco ezali wana ba distributeur ya Betesco bali na Avenue Sport na wenza Gambela oye siko na zanda munene ezali na magasin ya Betesco ezali en face ya Olela na wenza ya Liberté ozali na distributeur na biso moko kuna comme na yesele muka ezali côté na mabata ya Kandunda. En tout cas Betesco vraiment mosungi mboka moko te na terrain Kinshasa et l'équipe partout. Ba maladie cardiovasculaire ezali ko continuer ko boma partout dans le monde le lengenini ko éviter yango pe ko vivre tant mulai na mokili oyo bona na ba alimentation manque d'activité physique consommation abusive d'alcool obésité stress tabagisme komela makaya tope bongo na bongo kasi lo lengenini ko éviter yango esengeli kotika kofumer ba makaya to pe ba cigarette pour kofumer ezali parmi ba facteurs de risque ou ezali ko exposer mutu de 50% de ma maladie cardiovasculaire. 2. Esengeli ko adopter alimentation moko saine pe équilibrée donc liaka mingi ba légumes pe ba fruits pe évitaka mingi cholestérol pour na kosela huile ça est la huile d'olive to pe privilégier ba huile eza na cholestérol mokie.
miaka mingi ba poisson na place ya ba viande soki okolia viande pour na viande blanche. 3. Esengeli ko surveiller poids na yo à tout moment pour obésité to pe surpoids. Ezali moko ya ba facteur de risque o ezali ko exposer mutu na ba maladie cardiovasculaire pe ko meme mbangu na liwa. KMB News chez Nabino d'information en continu na lingala ezali ko continuer ko pesa bino binengi ngeli bozo ba extrait ya ba émission oyo kindoki politique pe maboke boya na ba détail na élément. Tokolobela likambo li élection ozali moko ya bayi politique en mboka na biso ndungu ezoloba mamia mingi mikolo oyo depuis bevêque ya catholique ba prince guide catholique balobaki likambo ya élection na 2023 bino ba ya rassemblement des démocrates séquedistes vos approches et de paix bino bomoni likambo ngo lobenge boni tomoni ke ba précipité parce que fallait que tuba kende ba tuna mokonzi mboka ke recensement ekozala mokolo nini ba précipité parce que Félix aboyi élection na seni kutu nanu ba changer motu te il fallait que ba bouger ba lobake sala tout nommer motu mususu na seni po nanga azala kaka te po équipe nyonso ya nanga faut vraiment ko balayer bango ko bazana virus déjà alors nanu ba changer seni te il fallait tokende siko na no recensement tayo moko yimboka na biso ndenge tozali envahi na ba expatriés ba étrangers de gauche à droite ba tondi na mboka na biso bazali identité na biso ezana ngo utakomi lelo ba mutu so bazotambola na carte électeur ezali identité te et debiso kaka pona ke tozala na mwa document moko moke tolekaka na ona nzela mais tozala na identité te banda mobutu akenda toza na identité te il faut tozala na identité et puis toyeba ke qui est qui toza na bapaya boni na coin tel bapaya bazali boni na mboka tel bapaya boni na commune tel tozala na bapaya boni yo congolais oyo azali na Kinshasa lelo ba Nigérien baza na mikanda na biso ba Rwandais baza na mikanda na biso ba Ugandais baza na mikanda na biso ba donc ba africain ebele bazali kovanda na Congo baza na ba document na biso alors il faut toleka na recensement moi na Congo nyonso to ezali nzinga na yebi ki abike oyo azali congolais te mutu nyonso to yebi ke oyo azali congolais te tant tozokende osala recensement boyebi déjà bo signaler que porte tel pour na ezala kaka ba paya na ba paya. Fondation na sai kaka une semaine mbala moko na eko kota na pièce ya wala 2000 combien na 2010 na koti Lisboa Fondation après une semaine départ à oxygène na ba papa ari ba oxygène équipe ba bandaki ko futela nde ba monaki ke ba date na bango ekoki balongwaki na ndepe biso tu yaki wana to s'imposer une semaine après na koti na pièce kanga nzoto na jouaki féticheur na féticheur mbala moko yemba moko pouf féticheur c'est uta musika mais na utaki musika ko kuluma Congo ukuma tipe toza répéter toza transport za distance na utaki musika na papa oko musika na olobela musika wana te ona olobela donc eza okotaki banzungu moya makasi po oina groupe a phénomène président phénomène esobe mbala moko ta ba pension ba pension mbala moko nini obazo jouer omoni eloko côté musika eloko na félicita ka le roi du rire a étouffa que toi ya motute na ato yozo beta ndenge nini parce que ti yozo beta makasi fier ezozonga kaka epa na ye na et puis aza leader ya vision tant wana koti Lisboa Fondation na sali une semaine aza pena ko moto ya monaka musika talobi petio yo ayena kiye mais ce que François kiye na organizango na orienté yango et sa forme mbepe atikela nga tante koyamba yango pour engagement musala azuka o nazaki nango apesi yango forme na vanda pe nazo esika lelo na sa papa woko na est-ce que ezali normal que Bokilo a géré biloko ya Bokilo na ye alors que ba beau-frère bazali vivant mais ni mambi pe pegi lunga bakitaki sur terrain boka ndenge bakini balobaki lelo tokoma komona makambo ebele na kati ya mabota na biso lokola Bokilo akoma na ye kopesa responsabilité ya biloko na ye nyonso epai ya mobali ya mwana na ye ya mwasi
pe okomona mobali wana akoma pe na autorité makasi koleka même bana na ye ya mibali pe libota mobimba ekoma ko dépendre na mobali ya ndeko na bango ya mwasi alors que biloko wana ezali ya papa na bango moko propre. Na yango micro ya magazine KNB etambolaki pona koyeba soki ezali normal que Bokilo a géré biloko ya Bokilo na ye alors que ba beau-frère na ye bazali présent. Ako gérer ngo malamu te rankine kokota na famille. Yoki kamata biloko no koma ba travailleur basala. Oyokinga homo sala ekende liboso zonga simate. Mabe ezali penza te à tel point que papa nyos comme azana bana na ye azana famille na ye ayebaka modèle na bato alobi mwana oyo azaboye oyo azaboye oyo azaboye baoyo baza négligent mwana oyo abali mwana na ngai azali mwana moko aza na bosembo pe na limemia boye ye soko asimbi biloko oyo ya ngai akobebisa te yango wana bakonfiaka babokilo mosusu bakonfiaka bango biloko mpo na sérieux na ye bafamille mosusu bakoyebake bango moko bazali responsable plutôt ya biloko wana ndenge baimeli bango na papa na bango mpona kopesa bango mais bamosusu barekonesaka babi wi biso toyo otambola malamu te deva papa apesi mobali ya ndeko na biso ya mwasi mpo amoni ke ye aza sérieux mpe bango bayebi ye ke bokilo na bango wana aza sérieux akoki kopesa bana na ye moko kome akoki kopesa bokilo wana soki bokilo wana aza sérieux. Bon, c'est vrai que question Tony ezali très pertinente. Na kati ya bana nde tobotaka bana toyebi capacité ya mwana moko na moko. Soki ezali ke bokilo wana nde namoni azali compétent, azana sagesse, azana bolingo, nga na opesa ye gestion. Soki azali ke akoki, po gestion napesa n'importe qui te. Mutu mosusu akozala mwana me ntango opesi ye amonele bandeko de mosusu donc eza nango mabe te soki bokilo azali malamu mpo soki opesi moto aza serie te ata aza mwana akobebisa kaka vomie mpo ntango bokilo azali wana aza deja mwana na kati ya bana azali mwana donc soki azali serie tokopesa ye responsabilité bavie ezala partage na sujet oyo mais mpo na ngai je dirais que eza nango mabe te. Donc ils ont dépendre de l'éducation, ils ont dépendre na ba famille. Bon na kala ngala lo bieza mabete parce que ma famille mususu tango bali moi na mbali to ya moi c'est comme moi na yoti. De la même manière l'enfant peut gérer ta propre ton fils ou ta fille peut gérer les histoires. De la même manière peut-être bon fils no soit dans un comportement bien à quoi gérer na. Mais na cadre na soka na Congo na biso ba kinois moi complication ezata mususu moi qui mutema mabe kota ba moi le kwa za mpaya mais so mutana za na éducation bien ani na sagesse na ye à quoi gérer na biloko bokilo za mabe te. Ba papa boyeba que ezali na ba erreur ebele na vie oyo bokoki kosala te lokola kopesa responsabilité ya biloko na bino epai ya mibali ya bana na bino ya basi po mibali wana bazali kaka batu bakokoma na bango nzambe te bakoki pe kokima bino na biloko wana to pe koteka yango pona ko éviter biloko ya bongo pesa responsabilité ya biloko na yo epai ya bana na omoko tobotaka bana pona ba assurer survie na biso tango ya faiblesse alors pesa bango chance ba gérer biloko na yo po esunga bango bazwa responsabilité ya famille. Kinshasa et l'équipe partout. Na sport boyebako tout puissant Mazembe ba ekrazaki es Simba Sport na score ya 2-1 ezalameki bongo lobi eleki na stade ya Kamalundo kuna na Lubumbashi na compte ya Vodacom Ligue 1. Bona na ba détail na Nathan Siata. Côté la championnat, il y a l'Inafoot Vodacom Ligue 1, tout puissant Mazembe a s'imposé qui face à l'association sportive Simba. Il y a Kolwezi na score, il y a 2-0. Et Betamaki Mokolo ya mardi, au 9 mars 2021, na Lubumbashi. Ils ont compté pour la phase retour. Il y a Ligue nationale de football Vodacom Ligue 1. Oyo et Betamaki na stade TP Mazembe, na commune ya Kamalondo. Bakorbo, il y a TP Mazembe. Bafongola qui score na 34e minute de jeu grâce na joueur na bango Adam Bossou. Ils ont une passe moko décisif, il y a Trésor Poutou Mabi.
1-0 nde et marquaki pe et sanctionnaki fin ya première mi-temps entre tout puissant Mazembe na AS Simba. Na retour ya ba vestiaire ba visiteur ba tentaki ko égaliser mais et Simba quitté dans les 5 premières minutes ya retour na bango. Après na 72e minute Arsène Zola a ko alourdir score pour na compte ya Mazembe na ko marquer but ya mibale na coup de tête ezalaki na nzela ya corner moko oyo Etienne Mayombo abetaki. Au finish Mazembe ya Lubumbashi azalaki na 2 buts pe Simba ya Kolwezi 0. Donc actuellement na classement ya phase retour oyo tout puissant Mazembe azali na tête ya Vodacom Ligue 1 avec 39 points pe na 17 matchs joués. Côté ya AS Simba ye azali 16e na classement pe abeti déjà 18 matchs. Kinshasa et l'équipe partout. Édition Mokolalelo esili, merci na fidélité na bino na KNB News pe na attention ou accordaki nga partout dans le monde. Merci une équipe technique peu rédactionnelle ou accompagnée kinga Mokolalelo. Na sima caméra tozalaki bongo na Hervé Zaka, tozalaki na Alpha Molenda, régie et si mama ki bongo na Timothée Kayembe, réalisation pe supervision et si mama ki bongo na Nathan Siata na coordination ya Jimmy Mukendi ngana bino. Tokutani mikolo zali koya na souci moko ya ko servir bino toujours d'une manière professionnelle. Magazine Kinshasa na biso réalité ya bana réalité ya bana kino